Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Bomesana kolanda FM Mag pona ko informer bino na bozindo, boye malamu pe e bandelia poso malamu o mabota na bino. Botika to fongola basango na biso ya mokoelo pona koyebisa na bino réception ya Savambus oyo ministre ya transport Chéribin Okende a réceptionnaki ezalaki na cadre ya kokokisa 600 biso esengeli ekoma na deuxième lot pona cadre ya accompagnement ya projet Trans Academia Tolanda. Babus oyo prometaki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na compte ya transport Academia et komaki vendredi na cité frontalière ya Lufu et pa wapi pembeni ya port ya Angola yamboe koma réceptionné dimanche pa ya ministre ya transport accompagné na ba partenaire ya firme chinoise Ankai. Pena cellule mosusu ya passation de marché public o pa wapi Chéribin Okende azangaki malobate pour na koyebisa na ba étudiants. Nous avons été optimistes dès le départ, lorsque le chef de l'État nous a donné des orientations et instructions précises pour que nous rendions ce rêve réalité. Nous avons tout mis en œuvre, nonobstant certaines difficultés de parcours, mais aujourd'hui, je dois dire Dieu merci, nous sommes dans la concrétude de ce projet du chef de l'État. Donc j'apaise la communauté estudiantine qu'avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce ne sont pas des promesses non tenues. Aujourd'hui, la preuve est là. Donc il y a lieu que nous puissions positiver cette première expérience, que nous accompagnions Trans Academia jusqu'à sa maturation, son opérationnalisation concrète, et cela sera dans l'intérêt supérieur des étudiants. Ne pas oublier que pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les étudiants sont les responsables du pays de demain. Babis oyo ezali climatisé Trans Academia et kozala remi na mikolo mizali koya et pa ya comité de gestion pona kobatela mituka oyo ya marque Ankai. Esengeli to simba ke Savambus oyo eza réceptionné ezali kaka lo ya liboso na motango ya 600 bis Trans Academia oyo ezalaki commandé et esengeya na Kinshasa. Assemblée nationale ya République démocratique du Congo eza scandalisé neka kaboyebi mikolo oyo na ba photo ya pongi ya ba honorable député bokozwa idete pona yango Mag FM asela kibino réflexion Tolanda. Kokamwa na parlement congolais ba honorable député PO Tobengaka ba représentant ya population, c'est-à-dire ba élit du peuple, ba koma kozwa parlement lokola esika ya ko se reposer to kola la pongi. Mbala mingi tomonaka na bisika ya misala pe bisika mosusu esengeli emema concentration pour na ko aboutir na ba résultat. Bakomaka ici n'est pas un lieu de repos, mais kasiko kamwa na oe uti ko salama na bilili oe komi viral na kati internet tomi tuni question soki réellement ezali quant à rendre topé ezali kamonini po na kotala ba honorable député to bengi bango ba élus nationaux bayeba na kozwa ba photo na position ya pongi, c'est-à-dire ndetika kama kale na chambre d'hôtel. Pona kobosana te parlement eza esika oyo esengeli ko sangisa ba élu pona ko discuter ba question sérieuse ya oyo etali mboka pe ko décider pona avancement to pe développement na yango. Mingi na tango oyo chef de l'État azali ko sala discours sur état de la nation pe ya partie préoccupante oyo ezali jusqu'à présent non réglé problème, c'est-à-dire ya Est la République démocratique du Congo. Mais kasi tomi tuni question, est-ce que ngonga eza propulse to ebelemaki lolenge ba député ba zwami ba photo boye, c'est-à-dire ya kolala. Kasi motuna mosusu etunami pe etikali ya suspense, est-ce que réellement ezali ba image ya solo to pe ezali oyo ezali kolakisa biso na misu ndenge epesameli kolandisama na ba réseaux sociaux oyo bato bazwaki ba photo ba honorable député bazali makale na kati ya parlement, c'est-à-dire pongi ya ba bébé. Et sengi ko rappeler que parlement étant institution mobimba ya mboka et sengi ba député ba respecter pe na bato mosusu ba yeba ke
député azali un élu pe honorable ya boye et kosala bien te kozwa photo ndeti kaka moto azali na chambre na ye mais kasi aza na kati ya parlement mabe gratuité ya enseignement ezali kokumba mapepele kuna na province ya Kwango tozalaki na kenge pona kozula bino babilili tolanda. Gratuité de l'enseignement ndenge kaka ekumbelaka. Les patrons du ministère en charge de l'enseignement Tony Mwaba eza kokende na ndenge ya malamu kozwa idete. Pour la première fois, na descente na biso na kati ya province ya Kwango, c'est-à-dire na ville ya Kenge, et sengi bo comprendre kaka bino moko ndenge basal eza peuple, c'est-à-dire ban na batondi olingi kolakisake baboti ba comprendre malgré ba difficulté pour na kotinda bana na kelasi pour enfin ya ko préparer à venir na bango ya lobby. Ndeti kaka boza komona na bilili bana o bomoni malgré effectif na bango et l'équipe pléthore, c'est-à-dire eza ya kotonda na kelasi eza kolakisa effectivité oyo ba parents bazali kopesa confiance na gouvernement congolais pour na kozwa en charge de scolarité ya cycle primaire ya bana na bango. Na maloba na bango ba enseignant batalisi que problème eza mutuya eza kaka ya itelo, c'est-à-dire ba bakisela bango ba bon pe na kati école ba bakisa ba salle mususu pona kosunga bango bana o nyonso ba se contenir pe malgré ba absence mususu nan ba été kasi ba classe tonda ka okozwa kutu idete. Ponanga monae directeur ya école atalisi ete gratuité ezali kokumama très bien na lolenge ya ko respecter programme national, mais problème ezali kaka mwa muke kokoso ya prime ya gratuité epa ya ba enseignant. La gratuité est effective chez nous. D'abord à savoir, nous sommes dans une école conventionnée où on exige même les frais de la convention, mais ça ne se paye pas. Ça signifie qu'on arrive à respecter au moins la gratuité, le principe de la gratuité. Elle est effective chez nous. Bon, avant que je parle du paiement, je vais ajouter un peu par rapport à la gratuité. Vous avez vu, toutes les salles sont au moins inondées. La gratuité prime qu'il y ait au moins tous les enfants au sein de l'école. Malgré, ce n'est pas nous qui gérons la communauté, il y a aussi des enfants qui traînent dans la communauté par rapport aux parents qui n'arrivent pas à comprendre que les enfants doivent étudier. Deuxièmement, par rapport à la prime dont les enseignants ont signalé, c'est vrai, nous savons qu'il y a la prime de gratuité. À l'heure qu'il est, depuis le mois de juillet, la prime de gratuité s'est élevée au moins à 50 000 francs congolais par enseignant. Tosimbake, cycle primaire oyo eza prise en charge na état congolais, eza pendenge moko na ba école nyonso sur le tendu du territoire national. Kasi tokosenga kaka ministère ya enseignement asala eloko pona kozwa en charge ba nouvelles unités pe ba enseignants nyonso na kati ya ministère ya enseignement. Toti kalakaka na province ya Kwango epai wapi situation ya ba centre de santé to bokolongono ya nzoto ezalaka penza na kokoso epai wapi ba pavillon pe ba hôpital ezali penza na ba état ya bien te bolanda yango na reportage oyo. Awa tozali na province ya Kwango na ville ya Kenge. Population bazali komitungisama makasi na oyo etali santé na bango. C'est-à-dire côté oyo hôpital général na bango ya Kenge ezali na ba norme te lolenge esengeli. Ba médecin ba traitaka bango kitoko te po ba médecin mingi bayaka musala soki balingi to soki balingi te. Na oyo etali ba médicament awa bakisi ezalaka ya malonga te ata mutu abeli tellement azali komela bakisi na lolenge esengeli te po bakisi ezalaka te batu moye babika malamu eza te. Tangu tolukaki kofilme na ba chambre baboyaki kopesa biso autorisation po na kofilme tokende kote ya morgue hôpital ya Kenge engaye oyo pasi oyo wapi tobenga yango morgue to pe tobenga yango chambre froide.
Chad. Bino moko botala ndenge ezali na kati salite ya kosakana te place kutu bachaka bawei ezali lokola congélateur ya kala oyo ekufa oyo ezali kosala pasi mingi na population ya Kenge yango wana tomituni eske ba autorité oyo bazalaka awa basala deja constat pona kotala ndenge hôpital général ya Kenge ezali na état ya mabe makasi sur tout le plan awa eloko ya malamu ezali te foin oyo ezali pasi gouverneur ya Kwango oza wapi province na yo ezali na ba difficulté ebele awa to se focalizaki nanu na oyo etali santé po soki tokoti na makambo mususu kiadi kibeni boye kitoko te bosala musala ya malamu pona kosunga chef de l'état boye ezali nde mabe makasi boye bele na commune ya Kinsenso kuluna azali kosala mosala na ene sika ya leta a papi soda kozwa idete kino papa azwi liwa tozali bongo na quartier ya du 7 mai. Insécurité ezali kokoba kaka na ville province ya Kinshasa oyo ezali kosala pasi mingi na population mokolo ya lobi dimanche ba kuluna ba bomi ajida kuna na commune ya Kisenso plus précisément na quartier 17 mai selon ba information policier moko abetaki masasi ba kuluna babandaki kosala désordre kasi lisasi wana erataki ekendaki kozwa mwana na yango wana bakuluna basilikaki babandi kosala désordre babandi kolanda ba policier kasi oyo azalaki na malchance ezalaki ajida oyo tangu kuluna ezwaye ba papier macheti babomaye sur place tala ndenge ebembelali oyo esali pasi makasi après avoir kosala crime bango nyonso tout la mwisi ya zaza mutu moya tikala wana ezate tangu la police eyaki ekutaki deja moko na bango azalaki chaos sur place tala ndenge makila esopani pe azali ye nyonso makila macheti nzoto mobimba ba policier babandi kosala ba investigation bakangaki ndambu na bango kolongwa na bango wana nzela babandi komema mninga na bango na morgue ya Kinsenso bino moko boyoka ndenge bapesaki information baba cheti na bango yango yo babomi soda toza kolanda bato bazali responsable ya liwa ya ajida nde bango na toko poursuivre bango tina soka quelques chantiers pe tozu bango déjà baza wana toko transférer bango la Kidevo bakuna bakocha bazubiloko nyonso na mbongo ngai kutu donc bakata ngai na balobi ke oh soki basoda babomi soda babomi mutu ale yango pe bango donc babomi soda ale comme yaza commandant yango bayaki awa po baya kopie awa ndenge likambo esalami kuna ezali na basoda mosusu me bayebaka kotake ye toyebi te baye kotake pourquoi ye azalaki atala basie wana te nakanisi bomoni ndenge bamashete ebetami ti awa soki bokoti na kati bapie nyonso oyo ezalaki ya mwa valeur na ye nyonso bapie yango. En tout cas, boye ezali pasi mingi komona ben civique bazali koopérer pe bakomi na niveau ya koboma ba policier yango wana bakondi vraiment batelema makasi pe bazongisa ata système ya opération likofi tope ba créer système mususu pona kosilisa insécurité na ville province ya Kinshasa po boye kitoko te pembeni ya ba festivité boye papa ya famille akufi atiki libota na ye na pasi boye kitoko te en tout cas général Kasongo bo trouver solution na Lumbango ayebani na kombo ya mamu national les chéris de batu balela mutwashi nani wana chala mwana atika kibiso pona kozongisa molimo na epa ya kolonzambe tolanda ba détail na élément oyo. Artiste musicienne congolaise Tchalamona
azongisaki molimo na ye epai ya Nkolo Nzambe na matinée ya samedi 10 décembre 2022 na Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo. Tchalamwana Mamou National au babengi maire de la nation à partir ya ba année 2000 abandaki ko assurer ba production ya musique na ye à partir ya ba année 2009 production o abanda yango ko banda bomwana abanda ko prester lokola musicienne notamment encadreur ya moko ya bayembi ya minene o bayebani lokola Meji 30 Jos Diena Lula Chanda pe Boss Bosombo pona kotanga kaka ba o wana abotami na katanga na kati ya discographie na ye ba mélodie eza inoubliable na kati ya mito ya ba congolais oye pesa ba édification pe talisa lolenge kani etongola musique ya Congo pona ba grand nombre ya ba production musicale ezali koyebake Tchalamwana ayemba banzembo lokola Mbanda Matière Kami na Sinabali pe Mpokolo Divine pe Antidote Munanga Bidoya The Best of Tchalamwana Yombo Elako Ntambwe Mutwashi Kacha Waya Pika Pende Malu katonda bakole kutonda nkumba kutonda nibalela kutonda ntonto jiwanyinga la pangaji ujika ine malu ele mulumulwe Dinanga Chanza Mamou National volume 1 pe volume 2 Chinkuna pe banzembo mosusu na Otali Mwangonga alekisa na kati ya politique esengi koyebake na 1997 azongi awa na mabele ya République démocratique du Congo après kofanda plus de vingtaine années o alekisaki na engumba ya Paris. Tchalamwana ami pesi na kati ya politique pona koepole to kotindika Laurent Désiré Kabila o wapi bafondaki association ya Refeco olingi koloba regroupement de femmes congolaises kobanda année 2000 kino na 2002 azali ko siéger comme député na kati ya ACLPT o wapi ezali assemblée constituante législative ya parlement ya transition nde akomi ensuite présidente ya Ligue des femmes nde akomi présidente ya Ligue des femmes na parti ya PPRD parti politique o ezalaki créé na 2002 epai ya Joseph Kabila tango wana azalaki nano président. Na 2011 aye ko battre campagne législative na kati ya circonscription ya Kananga na kati ya ville o ye akolela élection ezalaki penza po na ye truqué depuis engagement politique na ye. Tchalamwana azali moyembi nzembo ya succès pe ya banzembo politique o wapi eveya conscience patriotique ya bakinois pe bakongolais ebele. Indéfectible soutien na ye epai ya Joseph Kabila epesaki ye penza lolenge ya kokoma opposant na ngonga ya suka pona ba raison ya koboykote politique pe ba concert mosusu na dernière production scénique na ye na Paris na 2010. Mamou National o azalaki na début ya mandature ya régime Tshisekedi akomaki kozala trop critiqué pe asukaki pona ko arrondir ba angle na ye epai wapi agardaki bolingo na ye epai ya Joseph Kabila lokola moko ya président ya kala aye kobimisa nzembo na suka pona lokumu ya président Tshisekedi pona kolongola na kati ya mito ya bakongolais makambo oyo ezalaki kokanisa lolenge azali na conflit na régime en place. Dernière production ya artiste chanteuse Tchalamwana ezalaki livré epai ya artiste Peter Komundwa na lolenge ya slam na boye molimo ya moyemi nzembo monene pe artiste congolaise Tchalamwana epe malakimia pe ba congolais bakobosa na ye soki mokete. Olela succès planétaire nde tikaka oyemba na voix ya James Brown to Michael Jackson adresse ezase moko studio Liloba Kimambango. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba appareil ya kanda
studio liloba ezali na kalite ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Union européenne et sanctionnaki ba politique congolais au wapi baza impliqué na ba massacre na ba crime contre l'humanité moko na bango Justin Bitakwira tolanda ba détail na élément oyo. Après sanctions et Union européenne, 17 personnes de Bazali kosala objet à ba mesures restrictives ya Union européenne. Après que Conseil ya Union européenne UE banako décidé jeudi. Et ça 8 autres personnes de bazana liste au bazar reproché pour nako soutenir peut entretenir ba conflit armé ou ezali ko accentuer insécurité na partie orientale ya République démocratique du Congo. Et ça bongo commerce illicite ya ba ressources naturelles pe violation à ba droits de l'homme. Na kati ya liste yango tozali ko retrouver ba personnalité politique proche ya ancien président Joseph Kabila, notamment Emmanuel Ramazani Shadari, ozaki candidat malheureux na ba élection présidentielle à 2018, pe Justin Bitakwira, nouvellement ajouté na kati ya liste yango. Et Sengeli Kotalisake, oyo yasuka stadi Justin Bitakwira, azali sanctionné à cause de manière répétée, ko inciter à la violence peut encourager la discrimination peut hostilité à l'égard de la communauté Banyamulenge. Parmi les 8 personnes wana au baza inscrit na liste et ezali configurer 5 autres membres de différents groupes armés, notamment M23 na Willy Ngoma, azali porte-parole ya ba ADF P Medi Kabulo ya ba Kodeko, na Désiré Londroma azali moko ba FDLR po na kobakisa moko ya colonel ya armée régulière Joseph Olikwatipi oye pa za cité na kati ya liste. Ba sanction oyo ezali ko constituer instrument essentiel pour la politique étrangère ou ezali ko agendre pour na ba personne ou baza ciblé interdiction à ko kota na sol européen pe possibilité à ko geler ba avoir na bango, c'est-à-dire ba mbongo topé miso na bango ezali na ba banque européenne. Dieu de la prise en charge. Ndezali titre un nouvel album oyo présenté biso sur Alice Ali na Léon Hôtel le 17 décembre oyo Kimambango pona kotondo nzambe. Shalom, c'est la votre maman Alice Ali. Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Ngongango et Betty pour l'album Nabiso, Dieu de la prise en charge. Samedi Oyo, le 17 décembre, à partir déjà il y a 12 heures. Adresse ces allées, c'est Kakamoko. Léon Hôtel, la boulevard du 30 juin, à 2 minutes, na immeuble Sozacom. Droit de participation, et allez juste kaka $20, il y a pas mal. Avec $20, aux ana droit, il y a CD, aux ana droit, P aussi, il y a flash. Où il peut permettre en tout cas au CPLA, au BINA. Ba numéro au moni ezali affiché na itanomoke benga biso tokoyeba na koyanola na mituna ngala za kozela yo esika déjà ebongisa mipona yo oyei malamu. Oui, la réserve de l'Éternel. Nous allons dire avec la chorale Kozabolinga Solo.
Ozana posa obika na bokono na yo ataba docteur Tominganga baloba eza incurable ndeti kaka cancer ba hernie tope malade mosusu référence to adresse ezalaka semoko benga kimambango po kutana lobiko na yo epa ya docteur Jean-Claude. Mwana Congo, solution pour na ba maladie oyo etungisa bino tango molai eye yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate omitungisa malisusu te grâce ya docteur Jean-Claude oyo azali mutoto ya Maniema, c'est-à-dire congolais à solo azali ko traiter ba maladie oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epa na ye bokoko nde bokoko na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na mokolo moko. Bino ba oyo botungisami na maladie ya sucre ata ematiti na 1000 epa na ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal. Bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisama lisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko. Bongo oyo etali hernie okende na yo te ba opere yo po bakisi ya bokoko oyo docteur Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal. Bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu pese bomitungisama te docteur Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga batu boka bino moko ndenge aexplikaki. Ngana za docteur Jean-Claude naza mutu ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo za musika ndenge bakoko batikeli biso mulembo oyo nalingi na lokaye bino pasi bamutungisa mingi na maladi ya bokoko. En tout cas, il y a les bossons. La scène dans mon union, souvent, ils ont un problème de poison. Là, ils ont il y a en tout cas, poison, n'est pas un bino, on a minute. Là, on a une journée moko. On fait ce cas qui simba moko pour sangi dans son lit. On a traité les sous cancer, libère, cancer de scalp. On comprend. On a soigné une sans problème. On a soigné les sous prostate 3 jours. On a eu 3 jours en tout cas. Na soigné mbasu ebande na soigné ngo journée moko so komi na pota osala kama batunike esila welisa benga docteur Jean-Claude na numéro oyo okoyamba yeye moko pe akoya kosunga yo esika ozali. Docteur Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce, infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladie lisusu. Bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli. Welisa benga docteur Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te po maladi ezali kosila. Oyoki 30 ADF baza neutralisé après ba opération ya coalition FRDC na UPDF et salamaki kuna na Est Tolanda. Selon porte-parole, il y a une opération militaire conjointe côté à RDC, FRDC, bazali ko enregistré perte moko ya monene oza infligé na ennemi, o azalaki kokoma na contexte ya intensification ya opération militaire entre armée congolaise et armée ougandaise.
contre le djihadiste et la force démocratique alliée na cadre ya opération Sugar na Ituri pe na Nord Kivu et sengeli ko compter des arabes parmi 30 combattants au baza neutralisé ku o ya force militaire ezali ko permettre na ba deux armées congolaise na armée ougandaise na kati ya coalition na bango ko tia maboko na plusieurs effets ya ba rebelle o esengito loba notamment 8 fusils SMG chargés pe un livre d'état ya ba parade contrôleur moko ya puissance pe 6 téléphones portables et sengito bakisa importante quantité ya ba drogue kolobaka kawana nde kangemaki na maboko ya FRDC après kozwa 30 combattants o ya ba rebelle. Na mikolo oyo ba rebelle ya ADF baza visiblement à débandade, c'est-à-dire ba pakati na ba région na bango esika ba mesana kofanda pe ba rebelle oyo Ougandais ba kimi vers axe commande Mambasa toujours na kati ya Ituri. Et sengi ko rappeler que depuis plus d'une année armée congolaise et ougandaise baza na kati ya coalition pona essentiellement commettre terme, c'est-à-dire ko soukisa activisme ya ba ADF. Référence Eza Semoko, soin ya mikili Natal Moke précisément na Kinshasa Eza possible aux Oyango Kimambango pona bokono na yo pe pona ko prévenir parce que balobi se guérir centre hospitalier Dominique Lecoeur Eza wana pona bino. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali ba koya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Awande to clôturer basango na biso mokolo FM mag ngayo wapi nazaki na esengo ya ko présenter ngo pona bino bomo meseno botika to pesa. Merci na le géniteur, le concepteur maître Billy Malou Cléophas to kozala bato mabe soki to kanisite papi vangu yekuna na sima ya caméra na rédaction na équipe mobimba ya technique kuna to zwami na réalisation ya Francis Peta pe na régie Danda Cruz nde akambaki biso depuis Angola. Raphaël Mbango Mwanza papa na Raphaël pe mobai ya Paola to pesio mbote boboto ekoba o mabota na bino.